année, na Congolais nyoso esika ozali partout au remercier la kolanda monda ekolo magazine d'actualité. 2024 ezala année moko ya réussite na mabota na biso pe na misala auto zali ko sala mingi pe bo continuer ko sala ba critique to pe ko encourager biso na musa auto zali ko sala à travers ba numéro na biso ezali ba poste téléviseur na bino. Na sommet ya édition mokalelo boye baketo so mingi nini Congolais esengeli ayeba pona date ya le 4 janvier peut obeta sur le solo ndenge nini mwana mboka moyo katubitsa po azala regret ndenge ba chef d'état africain mingi bazali ko remercier to ko féliciter mwana mboka feti mo sekeli ndenge a gagné ba élection peut obeta sur le solo ndenge nini coup constitutionnel andimi azukaka de requête de contestation par rapport à ba élection esamaki le 20 décembre 2023. Tofomoni édition ya biso mokalelo na élément auto tu peux la sommaire Congolais nyoso esengeli ayeba date historique ya le 4 janvier 1959 ezalaki nini vraiment toza élément oyo ndeko ya Congo boyeba ke esengeli na Congolais nyoso ayeba histoire ya mboka na ye. Le 4 janvier 1959 au 4 janvier 2024 jour pour jour déjà 65 ans oyo Congolais nyoso esengeli ayeba ke ezalaka journée moko historique ya kokanisa ba martyr de l'indépendance ya République démocratique du Congo. Boyeba ke nyoso ebandaka na résistance moko na imika oyo ekoma lelo place du 4 janvier na commune ya Kalamu mingi awa na Kinshasa. Ba Congolais bayaka ebele pona kozela message ya président Alliance de Bakongo abakola mokuse oyo ezalaka kokumbama na mwana mboka Mbuta Kasavubu. Ngonga oyo esengelaki peuple ayoka message bondi melanga ike ekomaki opesi mbwambo aboyi po ekoinsidaki na bana Asvita Club oyo baute kopola na match munene babetaki bongo na équipe ya Mikado pe epesaki suka na violence kaka kuna na matonge. La police oyo ezalaka dirigée na colonel belge nde bakitaki pour ne rétablir ordre. Malheureusement esukaka mabepe ebele ya ba Congolais bakufaka na masasi et salaki pasipe mawa yango esinaki ba Congolais partout bazalaki basangana po na kosenga indépendance. Ba peur ya indépendance bondi melanga ike ezalaki bongo mwana mboka Kasavubu Lumumba na bande komisusu bitumba wana bondi melanga yango nde epesa biso lipanda ya le 30 juin 1960 na yango esengeli atala pasi tope na esengo Congolais nyoso ayeba kobatela indépendance oyo tozwa et surtout ke ezomaka na nzela ya pasi oyo makile ya bandeko la biso ebele esopamaka mais kokamwa lelo oyo mabele ya République démocratique du Congo ekome ya kopie na bavoisin na biso lokola Rwanda surtout la partie est oyo jusque là etumba eumeli pe solution ezaka kozwa mate awa tokosenga kaka la peuple congolais en général ozala na gouvernement tote toyebake bamakila ya ba ancêtre na biso eza koganga pe souci ezake indépendance oyo tozwaki ebota buma ya malamu ke ya kokufa kaka mpona mabele oyo basi basomela biso depuis le 4 janvier 1959 na prix ya makila bomoko bolingo pele misala yango nde ekosala ke Congo ekende liboso biso tobetisi kaka mbunda ba message ya ba félicitations ezakaka kokoya lokola mvula pona réélection ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo toza élément oyo mwana ya Congo bondi belanga ike ba publication provisoire ya seni pona ba élection présidentielle le 20 décembre oyo ebimisi Félix Tshisekedi Tshilombo vainqueur avec 73,34%. Plus de 14 présidents africains apprécié ma félicitation à travers ma message ya ndenge na ndenge. Botala lokola oyo Marie Le Pen azali députée française apprécie ma félicitation na mwana mboka Tshilombo ndenge a commis réélu président de la République démocratique du Congo. Asengi pe la peuple congolais surtout ba oyo baza bisika ba guerre na Kivu. A promettre bango kimia pour l'envoula oyo la sikape France a causé toujours côté la République démocratique du Congo, grand pays ami et francophone. Langambo naye bondi melanga ke Cyril Ramaphosa oyo azali président sud-africain yepe a félicité Félix Tshisekedi ndenge alongi kitoko avec impact na mobange na Indusa. Et bongo Samia Salou oyo azali président de Tanzanie yepe abukalite a fongolige ya ko féliciter mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge alongi adversaire avec impact pe idéologie pona ye alobi ke aza prête ya kosala musala kitoko na République démocratique du Congo pour la combattre la relation entre les deux pays. Et bongo président ya Guinée apesa te po azwa zéro yenani Umaro Sissoko Embalo a félicité Mutulaye Akati
mwana mboka Chilombo abetisi mbonda boye. Élection eza étape moko ya kitoko na masolo ya ba démocratie pe chaque élection eza victoire ya Afrique. Et bongo oya Angola yepe alalité bondi melanga ke Ndeko Joao Lourenço yepe apesi mo bagela félicitation na Félix Tshilombo Tshisekedi ndenge alongi ba élection ya le 20 au 21 décembre 2023. Pona ye abeti mbondake renouvellement ya leadership ya Félix Tshilombo Tshisekedi la République démocratique du Congo eza garantie oyo ekokotisa kimia na sous-région mobimba renforcement ya coopération ya SADC pe entre République démocratique du Congo na Angola en solo ekozala kitoko. Bobake président la République centrafricaine yepe mwana mboka Faustin Archange Touadéra apesi pe ba félicitation ya makasi et pas Félix Tshilombo ndenge alongi makasi ba élection oyo ya le 20 décembre 2023 alobi ke peuple ya République démocratique du Congo alakisi volonté bolingo ya kopesa Félix Tshisekedi deuxième mandat. Donc eza vraiment témoignage ya bolingo ya peuple congolais pe a félicité makasi pe asengi bondeko ezala kaka entre les deux pays. Bisomboda ekolope en tout cas topesi kaka ba bonne chance na mboka Tshilombo musala eleka kitoko mingi soki coupe constitutionnelle a confirmé yo yango betisi kaka monda. Moïse Katumbi Chapwe azala regret makasi ndenge ba chef d'état africain baza ko féliciter victoire ya Félix Tshisekedi toza image pe commentaire. Mwana ya Congo boye bake ba résultat ya ba vote oyo euti kosalema etiki mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe kimiate bondi melanga ke auti kobetsa monda ya kodénoncer fraude oyo ezalaki organisé na camp ya pouvoir pour le couper sa victoire na Félix Tshisekedi Tshilombo oyo abimi na 73% selon ba résultat provisoire oyo seni auti ko publié le 31 décembre 2023 tellement que abimi le deuxième avec 18% et ça lié passe surtout ndenge aza komona ba message ebele ya ba félicitations mingi ya bande komisusu oyo bazali ba président africain oyo bazali kotinela pona mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge aza réélu abetisi mbonda na message na yeboye bande ko africain ba congolais bazala droite ya kozo ba vraie élection asengi ba yebisa ye na mboka nini ya mokili bakoki komona ba machine à voter na maboko ya batu oyo baza ba candidat pe baza na pouvoir pe ba walisi ko proclamer pe ko féliciter molongi ya ba élection asengi pe balakisa ye mboka nini na mokili babakisaka mikolo ya ba période ya ba élection ya 11h na 6 à 7 jours pe ko walisa ko féliciter vainqueur asengi lisusu balakisa ye mboka nini na mokili oyo proclamation ya vainqueur esalamaka la base ya ba bureau de vote pe ya ba machine oyo bayebi ata nombre te mokolo ya ba élection ya koyeba eza ke plus de 10 présidents africains ba saluer victoire Félix Tshisekedi na présidentielle ba élection oyo bondi belanga ke ezala ba irrégularité mingi ndenge mission d'observation électorale nationale et étrangère ba monaki mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe agangi na mongongo makasi ke mutu moko te akoki kozala complice ya fraude électorale asengi kaka na ba congolais batelema mpona kobare nzela na makambo ya boye ko éviter dictature ya sommet ya l'état ba congolais bakanga maboko te bamisika te na ba découragement donc balemba te mais au contraire bakontinue kokoba na nzela oyo bazalaki nango mpo mabe ezakaka pe tout est possible mpona mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ba action politique pe démocratique ekozala malgré apesi nanu badati na yango te biso pe monda ekolo magazine d'actualité en tout cas tokosenga nyonso ezala démocratiquement de manière que mutu oyo azala ba contestation d'ailleurs asala yango na ba fois moko légal pour permettre kimia ezala na mboka po kimia nde yango ezali souci ya peuple congolais yango biso betisi kaka mbonda ndenge toyebisaki bino na basommer ya baédition na biso boyebake Cour constitutionnelle a confirmé que azikaka les requêtes de contestation il y a ba élection le 20 décembre 2023 Ndeko ya Congo bondi melanga ke Cour constitutionnelle a confirmé que depuis le 3 janvier à Zukaka, des requêtes, il y a contestation, il y a un résultat provisoire, il y a un présidentiel, il y a le 20 décembre 2023. Selon le résultat OECNI a publié le 31 décembre 2023, et Bimisaki, Mwana Mboka, Félix Tshilombo vainqueur avec 73,34%. P. Moïse Katumbi Chapwe, Azaki deuxième avec 18,8%. P. Mwana Mboka Mande Fayulu Boye Bakeye, Abimaki le troisième avec 5,30%. Requête ya Liboso, Bazwaki Ezalaki, il y a les candidats malheureux, Mwana Mboka Théodore Ngoyi, Oyo Azakoboya, Victoire Félix Tshisekedi pour la irrégularité ebele.
Azako Senga va annuler ba vote le 20 décembre 2023. Liboso ya presse bondi melanga ke Azako Senga na Félix Tshisekedi Tshilombo a sangisa classe politique nyonso. Requête ya mibale ezabongo ya David Echempala yepe azakaka kobeki sambonda ya victoire ya mwana Félix Tshisekedi Tshilombo. Ya koyeba ezake Cour constitutionnelle azana 10 jours ya kolandela masolo nyonso po eleka kitoko avec impact na idéologie. Mais bondi melanga ke depuis 2006 Jean-Pierre Bemba Tangu Azalaka candidat à la présidentielle juridiquement après la réélection il y a Joseph Kabila Kabange la Cour suprême de la justice pe et Sukaka la violence ya Mandoki a la Kinshasa. Na 2011 bondi melanga que les faits opposants et Etienne Tshisekedi wa Mulumba a telemelaka réélection il y a Joseph Kabila Kabange pe na 2018 ezalaki tout ya les candidats malheureux mwana mboka Martin Fayulu oyo aboyaka victoire Félix Tshisekedi malgré ma contestation nyonso bondi melanga que Haute Cour a tikala na noté qu'on annulé ba élection présidentielle depuis 2006. Yango biso to betisika kambonda. To continuer journée télévisée la mission mokololo na ba message de vœux au moins mboka estilo kabamba zali papa changupe na mama Calvini onu na mama Kimbaseke ndenge ni ba pesi bana ya Kinshasa mo ba bana ya République démocratique du Congo mobima en particulier surtout bana ya Fondation Les Rebâtisseurs. Bana ya Congo Basipe Mibali, étant président de la Fondation Les Rebâtisseurs, Ngai Mwana Nabino Ndekonabino Instino Kabamba, président de la Fondation Les Rebâtisseurs, Naye ko souhaité Bino Nyonso, meilleur vœu Nabino, année malamu tozokota 2024, et à la année ya succès, on a ba Congolais Nyonso esika bozali, et puis bana Tchangu en particulier. Parce que Tchango ezali mabele na ngai esika na botami na koli pe ba activité na nga mingi ezali kuna et soki na kitili susu na sema kasi merveille susu na ba membre nyonso ya Fondation Les Rebâtisseurs ba enseignants ba apprenants bino nyonso esika bozali merveille na bino et puis ba oyo baza musika ya Fondation Les Rebâtisseurs baza na posa ya ko rejoindre biso boya na fondation parce que kuna tozo tangisa moto amiyeba a découvrir ba talent na ye pour na vie na ye a se développer pe abika malamu c'est-à-dire le mieux-être. Yango wana en tant que président na kokaki kolekisa moment au boyete sans que na souhaiter bino ba meilleur vœu na bino et puis na inviter bino davantage boya la fondation bo adhérer encore massivement pour bénéficier de la formation tous allez copier ça parce qu'aujourd'hui on est déjà à plus de 1000 apprenants autobimisi ba yekoli ba métier ba comme autonome et aujourd'hui ils sont indépendants. Donc comme to visaka indépendance mentale et financière yango na bengi bino nyonso boya bonne année na bino, que Dieu vous bénisse et bénisse la RDC. Merci. Mbote na bana Kimbanteke mobimba meilleur vœu na bino talakaka to silisi année 2023 to lingi to kota na 2024 na koki kokota 2024 te sans que naya ko souhaiter bana na ngai take mama Kimbanteke fona ya ko souhaiter bana na ngai ba meilleur vœu bane ya malamu ba bonne année nesika nyonso oyo bozwami taka ndenge bozomona tozali wana biso tozali fondation ndenge na bande kolobela bino tango to bande kokutana biso tozali fondation. Alors na kosenga na bino na 2024 oyo ba oyo nanu basadere te na kati ya Fondation Les Rebâtisseurs baya kosadere afin que biso na bino to koma eloko moko. Alors 2024 ezala année moko ya bénédiction makasi pona bino et memela bino bonheur et memela bino succès les laits et les miels écoulés makasi na 2024 et puis de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire na misala na biso na mabota na biso na pesi bino merci mingi et puis na pambo bino, que Dieu vous bénisse. Bamvula oyo euti kometa makasi surtout na décembre 2023 bondi melanga ke etolisi fleuve pe ba dégâts et sami ya makasi mona mboka Wilfried Samba apesi biso ba détail. Mwana
ya Congo boye bake bamvula oyo euti kobeta awa la Kinshasa mikolo oyo na 2023 bondi melanga ke etondisi fleuve Congo na ndenge moko ya mabepe esali ba débordement moko ya makasi vraiment boye bake ba quartier lokola Kisuka pe Mbudi eza vraiment ya kozinda pe population ba quartier wana basili mayele bayebite soki bakokimela wapi bondi melanga ke ba port nyonso oyo ezaka la fleuve mingi mingi na Kingabwa bondi melanga ke yango pe emoni makambo nango même Gombe oyo ezala commune moko bien urbanisée bondi melanga ke yango pe ekwei na yombo na yango boye bake la régie des voies fluviales RVF la mokuse baza kosenga kaka ba structure respect ya ba réglementation. Notre problème est de veiller selon les bons fonctionnements, surtout dans les ports qui sont inondés. Il y a les gens qui viennent se décharger. Il y a les gens qui chargent. Ça nous fait craindre, on risque d'avoir des cas de mort d'hommes et des incidents. Nous informons même nos services accompagnateurs qui sont comme la police filiale de ne pas laisser les gens là de faire le travail de leur manière. En tout cas, nous veillons même dans nos chefs de poste, nous leur donner un peu les instructions de veiller, de ne pas laisser aller parce qu'on ne voulait pas avoir des pertes de vies humaines. Boye bake bakozi ndenge mai euti komata boye babeteli biso mona na spécialiste oyo. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est un phénomène exceptionnel. Selon les écrits, c'est depuis 1961 que ce niveau de montée des eaux a été observé en République démocratique du Congo. Makambu oyo bondi melanga ke eselemi na ba quartier ebele ala Kinshasa surtout ba oyo ezalaka mingi mingi pene ya ba mai lokola bakala mutope ba rivière. Awa eza kosenga na bakozi ya mboka kozwa ba disposition moko ya makasi pona ko protéger population na ba inondation oyo epesaka ba maladie et surtout ba kwa mingi na ba parcelle bango ba profita kape ko fungulaka ba fosse septique na bango soki mingi mingi ba vula ebeti po ezala occasion mo kitoko pona bango et kosala kitoko te po ba maladie ya ndenge na ndenge ekomi kozo peuple congolais yango biso tosengi kala bakozi ya mboka en tout cas tofongola miso po kimia ekota pe population azwa esengo yango betisika kambonda totikali kaka na masolo bamvula boye bake badega esani makasi mingi la carrière greffe pe la Kisuka pardon ezosenga kaka bakozi bolukela ngo solution tozwa élément oyo ya Wilfried Samba. Mwana ya Congo bondi melanga ke soki otamboli na ba quartier ebele awa na ville province ya Kinshasa okomona ke bazaya koleka ezali susute suite e bamvula oyo euta ikobeta botala lokola awa toza mingi na avenue Carigrax soki oza kokende na biza pompage bondi melanga ke na ba parcelle oyo eza zinga ezindi nesi kaka na film ya Titanic koleka awa bondi make kaka ba mituka minene nde eza koleka ba voiture na ba minibus bazalaki obligé ya koluka bazela bisusu po ba oyo basaki bitu bakasi lokola minibus oyo botala ndenge ekwe en panne likolo ya mutu bakasi ya chofa likolo ya mutu bakasi ya bachofa na biso population baleli kala na bakozi ya mboka po bamatisa po oyo. Les autorités voient comment relever le niveau de notre pont ici. Boye bake esali presque 2 semaines donc bandaku ba boutique ba école mais ba église bondi melanga ke ata mutu moko te aza kokota même ba wese public ezindi donc ba watropo bosoto ya ba maladie ezaka kawana pe population aza kosenga kaka na ba kozi ba ekola nanu ndenge nini bakoki kolukela bango solution ya kitoko. Demandons qu'on fasse des études pour cet endroit. Kaka ndenge toyebi boye bake circulation pe ebebaki makasi surtout na bachofa po bakoma mingi na biza pompage ya koyeba ezake nzela etikali kaka ya koleka mingi na saut de mouton ya mawa pe ya pasi boye bake na mesika fourmi kaka nde bozali komona bino moko ndenge bagel bakomisi esika ope article 15 po kope ebandi mingi ya komema bato na mukongo ata oza mukolo mwasi to mpaka etali bango te tala neti mwasi oyo batombolela mukongo makambo ya soni awa kutu bayebake eza nango te susi ya makasi eza kaka ya koluka kotombola po oyo eza na avenue Carigrax mpe kokanalize rivière po mai eleka kitoko et surtout ke ekosala mpe fleuve eleka yango kitoko nzela oyo boyebake bauti koréhabilite yango kitoko avec impact na idéologie même ponde basibi yango te kin bopeto en tout cas bondibelanga ke na ndenge ebanda pe manda esili
esali kaka soni ya bakongolais. Awa tokosenga air moko pe justice ekangaka mpe bagouverneur po vérité ya bambongo ya bacontribuable congolais banda soki ekendaka wapi surtout mingi na cadre ya kini bopeto oyo ya mwana mboka Jacqueline Ngobila Mbaka. Biso monda ekolo en tout cas tobetisi kaka monda tokei na province ya bakela matadi après bamvula ya bonne année 6 personnes moko kalibota moko bakufaki elekalaki ndenge nini. Mwana ya Congo bondimela ngai ke soki tosali keba te tokolambukaka mokolo mosusu awa na République démocratique du Congo okoloka kaka kote moko population nyonso bakufi après bamvula. Bondimela ngai ke bamvula oyo esali badega ya makasi même la ville ya Matadi. Boyebake mvula ya makasi oyo ebetaki kuna na butu ya babonane eprovokaki baglissement ya baterrain na quartier oyo eza entre Ka Obega la banda kuya Midema musikate na port ya Onatra. Bondi melanga ke bilan eza bongo ya 6 personnes mokoka oyo bakufaki. Ya pasi pe ya mawa ezakaka batu ya famille moko donc papa na bana na emitano. E bongo badega matériel wana kutu kolobate. Batu babikaki na famille wana ezakaka bongo mama na mwana bébé grâce ya intervention ya ba voisin ya quartier. E sali somo pasi pe mawa kutu etini maire ya ville ya Matadi na équipe na mobimba bakita sur place après qu'on a information malgré koko m'appelle esikango ezaleka pasi ndenge boza komona boyebake bamemi ba rescapé na hôpital général po bazwa baswa moko ya makasi pe bayeba kufi bakumbaki bango la morgue po na koluka ndenge nini bako organiser ba funérailles na bango. Selon ba information oyo tozi ezake ba construction mabende eza na base ya makambo oyo. Na cadre ya histoire boyebake espace oyo eza entre fleuve Congo ezalaka interdit mingi ya kotonga bandako malgré complicité ezalaka mingi na ba agent ba service ya l'état po bangonde banyaka bambongo ya kotekaka ba espace oyo ya ba zone dangereuse pe tala ba conséquences nango toza komona surtout soki fleuve etomboki awa esengeli kaka l'état aza ba mesure ya makasi même na ba oyo ba mesala kosomba pe kotonga bandaku na ba espace oyo ezali mingi pele ba rivière partout awa la République démocratique du Congo yango biso tobetisi kaka mbonda ekamwisi population ya masina quartier de Congo na voiture péché oyo eziki kaka yango mokabo na boulevard Lumumba kokamwa Wilfried Sambazale pour toza élément oyo tambola na Kinshasa omona makambo ndeko na ngai okokamwa tala ndenge ozali komona population ebele oyo batemi awa mingi tozali na boulevard Lumumba na commune ya Masina. Problème ezali nini botala motuka oyo ezali kopela moto ekamwisi population mutuka oyo euti kota Kingasani tango kaka elekima ya mokalibo bakama bamoli chauffeur abimi bateri na maboko abali kokima mbangu pe mutuka yango moko epeli moto toyebi te nini oyo amonaki na kati ya motuka yango bino moko botala population ndenge nini bayaki ebele mpona koluka ko assister koboma moto oyo. Tellement que biso mbonda ekolo tozaka benzinga population bino moko boyoka ndenge nini babetiaki mbonda Pasha Kingasani ekomiga ekatika mai ala quartier de Pelimoto ya uti boye ayoki ezopela asentir moto mbala moko akite alongoli baterie moko akomoki mambango mutuka ezopela moto ya otolwi koboma moto mpona bamituka mosusu soite esanima miso esali pasi pe mawa toyebi te likambo nini esali ke mutuka o ezika boye toyebi te soki pe ezali manque ya bacontrôle technique kaka ndenge nini toyebisaka bachofa bapropriété ya mituka esengeli bokendeka na mituka na bino bosalaka yango bacontrôle technique po epermettre ke boetambolaka na kimia nyonso tala ndenge mutuka oyo eziki cause nango eyebali te mais esali pasi po ndeko asobaki motuka esungaka ye mpe mutuka ekende kaka boye biso pe bonda ekolo tokoseka bandeko batikali boyeba ndenge nini ya koprocédaka à tout moment na bacontrôle technique de manière ke bokutana na makama ya boye te yango tobetisi kaka mbonda abakisi mvula moko na mikolo oyo Nzambe apesa ye nani mama Sandrine de wa mwasi kitoko botala ndenge nini azali kofete une année de plus apelisi bouger sika biso pe mbonda ekolo tosepeli elongo na ye parce que toyebi ke ntaba kwanga mangwele pilipili ya kubweta ezali ya maloko la logique oyo
Communiqué nécrologique. Famille Munamuna azala mawa ya koyebisa na moto nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna boyebake azali sous la bomboité akufaki depuis le 1er janvier 2024 na accident. Jusque là, matanga eza observé la résidence familiale oyo eza na avenue Baumbu numéro 140 na commune ya Kimbaseki. Ba programme ya bokundami ekopesama na mikolo oyo ezali koya. Communiqué oyo ekomela mutu nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna. Biso pe mbonda ekolo toza kokabola mawa la famille biologique ya papa Jacques Munamuna po souvent azalaka pe kosala ba intervention na ba reportage na biso. Tika ete molimo na ye epe manakimia. Caricature ya mokolelo le VG fizé makoko tiri tiri elongona Aigrine Mateta nini bo proposer biso. Ndeko na ngai moto akosa yo te ba mapango mingi tokotaka okomona papa lopango na mama lopango ba mesana na bango kobunda neti kaka bozomona na iso oyo somo moto akosa bino te mama bidenda na papa lopango ya bango libala bango ebonga kaka na bitumba epesaka somo soni pe mawa mboka eningani eyindi entre papa lopango na mama bidenda libala oyo somo kaka ndenge boyoki eza koinda na ndenge mabe yoka population pe kuna ndenge bazo kobelela eyinda oyo libala nini soni te boye bitumba na miso ya bato esali mabe pasi intervention ekoti kasi yoka ba injure pasi tikala bomae zoba ya mwasi eloko oyo lokuta na balabala kende ndenge na bino epalanga lisusu te zoba ya mwasi tia mobali ya chanana ayoka kata soni te nakokende batanga mibali batanga pe yo tia esali soni bato bakamwe ba injure leki ya tro yoka population lobi wana bamona lisusu tala bazotambola à l'aise yoka bakommentaire ya batu libala oyo tokanisaki bakokabwana mokili kasi basila soni bozoleka pe na miso ya bato bino penza population ekamwe surtout mingi bato akartie po bayebi façon mama bidenda na papa lopango babundaki en tout cas pele ba injure wana esengele kaka bakabwana mais le petit mikendo depa epe koko siri bino moko boyoka vetiri donc mpona mokili ebongoki kaka bakabwana le vieux tiri pe na ngambo na ye lokola azaka vie sage bino moko boka ndenge azoloba libala nyonso babongisaka kasi bazalaka nde na dignité koswanaka mpe kobundaka na miso ya bato te yoka soniko esali pasi mpe mawa toyebi ke kosala kobunda ezalaka nango me na bamaka ba injure boye atuka bacouple mingi boye bakobongisa baesalela bino surtout bamama mapango na papa mapango atuka liboso balokataire bobundaka te bozala na dignité mpo eza kosala soni tala comportement ya mama bidenda na papa lopango epesi soni mpe mawa yango topesi ka conseil ya botika bakama bunda ya miso bato ezaka soni makasi tala ndenge tokomi na suka édition mokwalelo onga alende la présentaki yango avec un partenaire idéologie mais la construction yango bete sans pour autant esabele basomere na biso boyebake tobetaki masolo nini bakongole esengeli bayeba mpo na date ya le 4 janvier mpo tobetaki su masolo ndenge nini mwana mboka moïse katumbi chapo azala regret comment ba chef d'état africain biso bazali koféliciter to mpe koremercier mwana mboka Félix Tshisekedi ndenge alongi na ba élection oyo eutikoleka le 20 décembre 2023 mpe tobetaki su masolo ndenge nini coup constitutionnel azukaka dans les quêtes de contestation à l'élection le 20 décembre 2023. Merci. Pour Bozaki Ebele Rwanda biso bake sima caméra ezaki bongo mwana mboka Wilfried Samba montage réalisation ya mwana mboka Aigrine Mateta nga allez la présentation mais bon continuer qu'on s'abonner Ebele la chaîne YouTube de biso Monda école officielle P. Bon continuer qu'on peut faire activité la notre relation avec un partenaire idéologie mais tout ça cause là encouragement la bino tu peux pas critiquer la de manière que 2024 est année moga réussite il y a succès il y a biso nyoso to kuta prochaine masokole sous azongité